Congo ça na ba pan de te fina kaka jamais na zangi esengo kokoma na age na ngapo Congo pesi na opportunité te okoke de église tienne alléluia moto sifi na ote bimi piakel mo continue la soko kufu RDC bébité yondo moni Congo mabe ko ina faut pour mi négliger trop ko kamela yo ba tuté na matongi na masolo sa okino robinson to na lipo ko mona soki ko pesa to te après pesa Congo faute tu sont comprendre Congo la saka soko moni pesa muninga ya ngati lokola ya ye yo za yo na zanga to za na chance mon côté ngana ko ke le cop ba boyinga pa yo ke bazuyo je te dis avec amour ko bonga na fi ko za na famille malunga obimi perdant na ko za na famille makana la ne to ko ba to balatela ba kabelanga mais na soki bimisanga mutu na tala ka place na la ka te na tala ko na ya kite na tala ka nde lobi na kulukilanga nini Congo la koma soko moni bango no sala boy oral ko yeba alekela ki wapi asala ki nini te mbala moko fona ko maneti yo avant ko maneti yo oyebi paso utaki début oyebi dokolo ngindi te nzamba sa faute bato ko banginda basana posa santé yo zo ko feli mo zapi yake eyela bamutu mutamba o chaque jour poto azoni tuna pourquoi na mbongo me santé ça mabe souci ko tu vas changer na mobola za na mbongo tikele ki kimia Congo ninge zawa difficulté to ça na ngoso ko souffrir eza lokola ba camion kangami na embouteillage ba camion bebi te mais to na embouteillage et freiner biso temps elle va ko fongo na embouteillage mutu ko kende destination na ye difficulté à finir comme ça ba misu mayele misu ba bimana ngo bazoba soki difficulté vete na nenga négatif au bimi perdant négatif passe à vie leki orona luka nini nzamba zo luka na challenge en tout à pesanga na ke ko bata mana sima longia ba camarade na mela ba lutoko ba zododo amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana vaya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene Roger mwana makanda boyigoyila ungeri ki makanda boyigoyila ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Très cher internaute de Métro Makengo Tapis Rouge, très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre. Il y a Bino Vangoulé, Christian Vangou, Papa, Bombo, mais ça a toujours qu'on se fait ça, Bino, qu'on nous l'actualité, au salarié qui vous a toujours informé, donc l'actualité, on venait détail, plein moto. Ah, on a quatre chaînes à Bino, donc Lélo, Christian Vangou, Naye, Lissoussou, pour la web, Sabino, que non, toujours frappé, toujours long là-bas, tout le monde se passe, quoi. Donc, émission Lélo, émission qui top parce que tu partager plateau na biso na Pasteur John mais ça toujours que ça nous atelier à péter ou et différents bino donc bon ça la vraiment brancher bon à péter parce que bon on peut na atelier à péter Lélo avec Pasteur John donc je m'en vais rapidement à remercier mon boss papa Simo Kabaka Makengo et sa charmante épouse maman Christelle Mbumba donc c'est grâce à elle que bon monde qui va billy la biso toujours kitoko pour la matin ça kitoko donc merci aussi à Maman Patience, Kabisa Kaza Dingo, Maman Patience, manifeste toi, tout ça va n'engue, tout le bagi, on s'en bien, un grand merci à Abigail Mokamba, moi c'est patron, donc mère boss, et merci aussi à mon père Scotty Mbetani, Papa Héros. Alors rapidement déjà, au sein de la Rati Kazadi, les jeunes caméramens, la donc mise à jour Mugolo. Aux options de l'emploi de la Pasteur John à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonne Saoudi. Très bien mon frère. Côté là, Dieu bon. Vraiment, à chaque fois. Je te dis à faire.
Ce qu'on peut avoir valeur de santé, bella. Peut avoir valeur de santé. Peut avoir valeur de santé. Nous avons pas. Merci Nanzam et Menga santé. Je te jure. Oui, quand on est sur la bango, mais on a mis tu es une de bango. On a sous un million de. On monte à la robi qui est là. Wapi. Il va côté ba maman mo aye bali kamba côté la maman mo te biomana e pesa kilo te ko le gangana yo akendaki na malade moke matika la tile lelo jeune malade beti ba 3 ans akufa rapete abika rapete asaka na dali na ba no vérité mon frère oyebi vraiment merci Seigneur côté à la base. Alors, partageons une chose de l'autre parce que l'actualité, mon père, ils ont dominer Nicolo Abi. Bien, on va amener Nicolo, on est beaucoup de bêtes, ça va trop en Bakou parce que Bolani, c'est moi trop. Parce que récemment, tout le monde a souffert, la mission, moi, qui s'est pour autant la communauté pour l'instant, la pégradiente. Bah aussi qu'on publie vidéo na azaye mon la chambre azako se masturber et pourtant ça sert en Christ o ayembe la nzambe tout ni na bien soko ça sert en Christ frère en Christ est-ce que ami c'est persine na tango moke toi ça na mobilité akobomba ngotiwa bon c'est fini parce que quand on vote à biso on a blo on ira que boza ba santu banini de ko ngato ke ne peto so ne pai landanga bien soko za frère za sœur on a droit à tout net ba tunyonso on peut s'en dikila lisumo ekota te pour aimer mon danger mais yana makamususu na place amitika pa mobali moko ventira linge ba bimane no hotel acha ese nyake no ngora kufa ami lengo sina mukia mi ponjoli ne peut se comprendre où est le mal nana filmer na ye moko tona ye moko mdami filmagi mon frère la logique c'est important landanga bien pour le bien poser journaliste tout ndana zo répondre ba tubai ba na mukilitoya poko makoko okoma na objectif atili wa yana makamto kuta na ngole ile pa ba santo ba komama na bible ba tambola ndenge bible sengati ba respecta ki na be norme ba ko forcer magato ba na mikakata ya nza ba créer to ko zoka to ko kota ngalola ne pas dire que bimina 100% l'oreille pour banginza makasi bokuta to kota ngalola à partir ya que mwana moko azaka maele penzate matosa ndenge ko le sengi akanga butoti na chemise donc ba botala examen mini malgré toi zoa quitter moi 3% wana le kwato sa école tomati c'est kwato sa ni école li et lingi de te pensa dans la bible ba te bele ba kota lola ba benga manalo peut te remona ba bango ba tamba ki na fona ma te kutu ba dega na bongo tsa ki dega ko le ka mopaga ba bomisa batu ba sa ma kambebere ba benga ma camarade ya nzambe problème na ngeza ni vangu ka ma très bien mon frère lelo ndenge to ena mukidia ndimo nanga sala tanga pena mateo est-ce que oyebi que passe ya vie et qui passe ya film passe à vie qui passe à film qui passe à film comment ça merci passe à film beaucoup bête ngana aleli si tant donc de 3 jours 4 jours ma bible passe na pota na kiko banga ce que si et to kokuta na mto beta na so senda pardon le quoi passe na pesi na baka merci ma pourquoi beta nga nyokola nga meka pa to zumsu ba pile passe ya vie etikela na moto to bongi ko to wakati tel comme kokota no sesi kana et puis tu sais comprendre les autres difficulté à finir comme ça ba misuma yele misuma bi mwana ba zoba so qui difficulté vie te na nenga négatif au mi perdant négatif passe à vie leki orona luka nini nzamba zo luka na challenge en tout apesanga na ke ko bata mana sima longe ba camarade na mela ba lutoko ba zododo na mitiki or pona ko s'en sortir na bandila danger on epesa mais n'importe qui te monsieur so moni pesi ba ko mo ke ba thérapie azo ba tonga ba bo makamba ka ke ko tamini so za na famille ba suivi monsieur no mona ba famille penda o ya ba suivi mais moi le monti lo moto e bouger ndira bela liboma bisangisa sangisa siko na zo loba de konanga kumuli okanga très bien Congo ndenge zawa difficulté to ça na ngoso ko souffrir eza lokola ba camion kangami na embouteillage ba camion bebi te mais to kote na embouteillage et freiner biso temps elle va ko fongola embouteillage mutumta ko kende destination na ye est-ce que lokola Congo eza na ba pan de te fina kaka jamais na zangi esengo ko koma na age na ngapo Congo pesi na opportunité te mais ngambo na mele na nga na ko lo batin lokola Congo eza na ndenge lo côté nini on va ko sala ko pianga raison na vivre ko ba ninga na to no ko kate elo ko senga che na to peso conseil o ko ke l'église tient alléluia moto sifi na ote bimi piakel mo continue la soko kufu
Bandela ngolo qui répète. Nazo pesa ba conseil sérieux. Landanga bien vang nazo petala. Balo makambo yo par amour. Que nazana souci ya mutu to zana Congo. Ami mon important. Zo batikala kozalate. O azo tala taza kizengi. Ana makambo sa mona na kati ya kizengi na so expliquer bino boko mapipa kizengi ne tiye ko yoka mobi. N'est-ce pas comprendre? Est-ce que oyebi ke baba mona te mazaka pe na souvenir ya bomba ko le kabiso to totala. Oyebi yango? Si. Nazo pesa conseil. RDC bébité. Yondo moni Congo mabe ko ina faut pour mine négliger trop. Ko kamera yo ba tuke na matongi na masolo sans qu'il robin sanzo to na lipo ko mona soki ko pesa toto après pesa Congo faute. N'est-ce pas comprendre? Ba jeni mingi na so ba clair. Ba lingi via masolo na ba lukumo minene. Mais ba boy ko kota ndoto na boulot. Ah ozo sala boulot yango. Oui. Moi lipo ko bimio ko mona ni mona. Malin petit to comme un objectif. Na mona joueur moko ta kota na terrain ça na entraînement. Avant comme na stade ba betelo maboko nyo comme na entraînement ko ka terrain na timite comme pete bongo tia bia chimique. Et le que ça ngi bato ça. Congolais ninga ka fingi pays na travailler. Congolais ça ka so moni pesa muninga ya lati lokole aye. Yo za yo na zanga. Tozana chance mon côté. Ngana voke le cop ba boyinga pangu yo ke bazuyo. Je te dis avec amour. Ko bonga na fille roza na famille malunga obimi perdant. D'abord ça na famille makana la ne toko ba tubalate la ba kabelanga. Mais ne suke bimisanga mutu. Na tala ka place na la ka te na tala ka na yakite na tala ka nde lobi na kulukilanga nini. N'habitez sur ce compagnie là. Et le président de la RDC. Quand voilà comment ça va monter dans nous ça la boy. Oral ko yeba alekela ki wapi asala ki nini te mbala moko fona ko maneti yo. Oh avant ko maneti yo. Oyebi paso utaki. Oui. Début oyebi nini okutana ki na ngope ondoko neti otika. Oui. Na mana tiki ko pesa foko. Mbamba moko benesi mwe kotra mtu na kati timi kande la musa ba kongo ba konuka soka moni bombe aduli amoni mtu na poto abeti maboko amoni bona aduli yo eske ozana nini ko sele ko peso lipa comment na mona copie na nga fo na lula muninga pona moni peso lipa or tama de kaki na molida va yeba na sala kite ero yebani de na beti maboko eske siko mo je te dis avec amour tala na otala ba fia ki sasa na basi na libala ezo swama ba komi ba pede Bangie banye na Dubai, ba fini parce que le côté ba tout ba kisa meke meke so bomaka ba muda l'avenir, obongi na hotel kisika so ko sala nini ba pesio, mama obi na bali 5 pour ba $100, ozofi okana ba shawarma, ba via ba bar ya hotel, donc mona ngingindi, ba mimi ba faji na ba no clair mon frère, ya moté vie, pour trahir yo te di ko ba maison ki. Oui. Lukela yo moko nini oyo nzamba pesa yo ko sala pepe soli pata ba wololi yo o ba kozana ba pesa o raison et le que ça qui sont ah oui metinga na ba chaque fois ko yana nga mutu na sengata nga kolonga kina lesa nga na sokola na yebite tala donc sa photo na nga kana tani o ngaiti 2010 na 2022 non mitreme awa ngai mais différent na nunele liwa ndakolonga bapesa nganga me bapimilanga na ibanga me nazaka nanga iloko bele na ibité ko kanga mukilo kwa katite okoleka nde banika badika salela pa na iso ko kusimanzila kende tant que dans le cimetière pourquoi ça la tomba mutu munene na mobola to yeba kote ko basipami na samba ku boyo okunda mutu na bino bo matriku ya baninga okama ko matela 30 tombo poko mana oya bino sabalo ba sabaganga soka zaki en fiamo ndo matin ngalo bate oyo matelo umoni epamba kwa ala tanto zaki patron koleka yo nanga siko pomo na ke kuna silence de mort nawe lingaka lix machena ndinga si nawe zalaka mutu salite biso to place moko okama mutu mutu soka zona kisa so talinda ka veko la lokamu place ba tika e bukana e kota mai patuna ka te efanda bande ko tikele bangonda bazoli ya mbongo me pesa lala matiti vanité de vanité. Nadia bisa on est ça la parole pas. Pour elle la fin à monter. Na autant pour le monde entier na mona tout. N'est pas que mon oufa va je me yamanga pressé pour le temps partout dans le monde. Jamais. Et le roi de ça va te bailler. Ko banga mutambo mote pesa respect. Ah oui. Pesa muto après ça on peut ma valeur kolomuki. Bango le moment on sombe ninga masanga. La commission merci. Même na temps on a rôle bater dans merci pour la monsieur soka na mono. Umela prêtre, umela on peut même na mutu tiwa wapi. Comment Nicolas passe à finir comme la mutu dignité na ngao nzamba bomba ngati na pesa ko la mutu pona deux sombe ninga bien. Derrière va jamais ça. Non va nous clair. Au moins na mutu penda tala. Oui ma comme na lo kawa.
bokota nzambe mitifa pime na bino kozwa po bomiminga te. 1 ye moto apesa opema obuda ye. 2 mpona koremercie nzambe ata na moki ozwaka rien. Olia te lobanga toujours merci Seigneur mpona aza en vie kosalaka yango te. Lokolo ngindi te nzambe aza faute. Bato kutu banginda basa na posa santé oyo ezwaka ofeli mozapi ya kere eyela bango te. Mutambango chaque jour poto. Azomi tuna pourquoi na mbongo me santé eza mabe. Souci que tu vas changer na mobola zana mbongo atikele kimia. Yozo so kimia o pete. Ola lanza te mabunde kitaka te. Wa lokolanga. Eba nzalo ngana lala. Pama lo ngana mela. Ngasi na lamga na desert makole boko la musanga ba yoka ina nzoto babonganga. Ndape na bigoyo yawe ya toke. Ndaba na lembi bino. Na mitaki tata na milobi yo pe so bani obongaka te ti lelo bani ngana bazo zo kate nazo soni sanga lokwa to ami bale na moko na mika meno litama oko za boeti wapi bon oui mena ko beta kaki te ke ba ngakolonga na ko bana ka mbola liwa na sala tu na pesa nga raison na oyo ekomonana ya moninga na lenga ka te va dimanga nazwa 1000 nazwa 2000 omona nga na maîtrise obie na ngingi pourquoi na yeba loi moko na zanga tu na texte dignité te so na texte dignité en tout na sili valeur libela et ana bato yo yebi bana ba mbongo na sila valeur ata likina dit ventile oyo ndumba oyo obilela lela oyo to bininga c'est ça na mona mutali kama kulipia katata mukolo me ba pesa ndako ne valeur na zanga mbwa et papa ko sanga neta sanga na valeur pourquoi nzala na ya bonga pauvreté na eboyebi me ba difficulté na abetaki so iba le koti na lupango ezanga mbwa bana batuna papa bino aza ava zobana point tata zanga tina mapesa ndako kilo kota na katiki coupe linge kwe ekwe les gens na problème que le mandat de tâche telemi na quartier oyeba vie so ko comprendre zo batigala ko zala te conseil no so pesa pam so ndo resi na vie bima zéro alingama te po zakatina te mais so oza 1 na 9 ko chola 0 te ko toto ko kende ko po simba po benga ba 0 ba na sima po pesa chiffre na oki kilo ke ba si ouais éviter ça on comprend on a juste accélérer problème na vie ko wela na ote ko sa konkila sina motu te bozia muninga beta mapo parce muninga était ayo kimanzela wana ouais na ça on comprend si là on a ça na besoin na loba LC to koti sinyo sona molimo mais tu es un molimo te makamfu faut sagesse c'est ça est-ce que tu as prié tina ça anja kokitala tanga kushira kwa bébé na poudre na mko non makameza na ko d'accès à direction nzambe nango tikinga comment tango tambola ko mpona ko kabiyoma atika ka hotel mpona ko luka vie simba o mitiki obima ko handicapé ça obuka obela ka temo kenda mita ça ba sifre na kuit otika na quartier mpona ko betaka masolo ba le na musique mais baningo ba luka na tango tipo ko cheka mpona ko handicapé parce que ba bola ba ko senga nani ça va dire que ça descend so ko pesa commission so ko pesa te opena saka faux boulot mais na faux boulot senginga comment na lekana lipapa na tiko na sanga tina mais na moi ça pesa nga valeur na ba kilo yo bima na ba titre sans boulot ke ba na vie bomba retardement je te dis ata ba bi kongo bongo yo ba ko chayo wapi ngana qualification nga mon bimemane ba ko c'est ta li bongo na ke cham ko na memisa bongo yo foyer ba vie alors que c'est un bateau qui ça non fungola yo comment ça pia ko 5 ngoko na bande ko poto mwana masi ba kabelo jeune fille à 15 ans mwana mobile à 20 ans $100 et $50 ore ba nini ko sala pour tourner vie ma ta vie difficulté OK faut la ko sala anniversaire tient na Facebook ko panzina ba WhatsApp ba mwana mutu munene yo sala anniversaire ba kama bomi bouger o ba kabelo ko ba ko mboko ba sala anniversaire a boité o ko kabela bango so ba mérite ngile ka 4 jours kutana bango masa bikena nga demi so bika banana ngote yo na mbako bena anniversaire nanga ikomi ne nyongo poye ba vie tala na olo makambo yo obi mama be so yo kinga zonga shida e pele bana mboka ba peba ngolo ba poto so tene ba kindelela on dit milanga te vie za méchant de bonanga posala makama minene faut silikela yo tambola na yo boya yo pour récupérer le suka comme na olo ba ngana boya kanga na tambola makuru ba wolola bolola tengami mutu na tengama mutu meta résultat positif bamuye tango banda ko yebi oya loba lelo metiso ya ko remarquer muso ya yebi te soka mona yo ki jaloux soka jaloux ani tango na bando salati tu pe na benga ke ndoko boya ki sasa amoni mbongo alandi benga na kop aboy boto na 4 minutes ali ganyo ko mandenge banema wanyanyo ko langa ki sasa ya ko moninga na veria ko bonenge ko misoko apuye boy uchelo obichele mko mutangu ndoko bomolobi ye te
problème te okombana très bien si Congo na to conseil soko yebi ko bomba retardement danger zala na métier ezanga nde musala mko musala ko ya ki métier ne ko bi ko bima yo sko sa métier kendo même rien sala oyo rien loka eloko te ofandi kaka pays so pays mo ba pays bongo ata ko sala wat même ba nyama batanga te bazaka na métier ko bima ba ke la fina bango lipa na tongo alors bana yo wa nyamo ya bimaka te bayela ke biloko na mesa te alors quand ça la place à batami bima zo ali pa bongolia je te dis avec amour eloko bimba congolais tous les congolais ka ngai non vifo au pointer wa nzamba pesa biso nzoto ba calculer beli soko raté na tiki côté cop ezali pas commerce pas what tous les côtés en nzoto pera lipa na mona ba sportif ba musicien ba ndindaka na musana ba so yo ka tiki si mérite za na métier ni neti ka bimema ni na za na métier na ma kasi ko suba mitu kana za na champion yo ka métier challenge numéro 1 bon na bimema mi e ba ko na muki ote na tombola biloko na ngana ni malauréat na jeux olympiques biloko na tombola jeux olympiques bon muta ba 65 kg ma mema 90 kg na mutu sakata yo utana ba kopo na to pesa ba shema ni na ngelo ba si so ko yoke yo ma lelo ko chola ma yo mo lobi vitre yo bima lo la ridicule ba cha okate tambola la cause sérieux er nzote ko lemba ko rembourser yo je te dis avec amour ndaso ba bisinga na olia gomo ba penga biloko na 9h chami na olia na 12h no bima lo kwa munde ko betela mama boko so na zaki 17h no kwa na lia kite ndaso ba penga biloko na 9h ba bina gomo ko na ko memango 16h ko to mono ko ko ninza na makasi boy na lingila na kolia na za na déranger te tipo ko na la laisse na mona na leki très bien ah oui kabola ka chune na ba famille to ya isa ba manka ngana bimaka ne kenge zanda sala chance la puta nganda jeté et bon c'est malade frappé nga ba kotimela na zaka pia $100 na kotopi hôpital pe na kufi sikunza ba ibate joza pia ke so na tike na bela e ko sam ya moninga na wa ba 3000 na zona ba 5000 dans les bar poto conseil à vie et l'autre sangue belé na mona ba fille belé souci ka ba ta 3e bureau na mutana mbo ki ali nga fiancé ba na passe et bela mabala ba maman na biso o e kenda sa ba ninga na université mama kuta ndinga maka na mboka iba mobali te pour mobali ko saka 30 ba ko tigele moi siko mobali ko tika libale bande ko na match plein et biso to botama comment moi so ba dinga eta kuti mobali na katikati libale uti mboka moi si maîtrise ba ko pesa mama mboka ka bola biloko na bataki ça trahison moi ça ko kabola fufu beso yo pona mtali boso ba tena pona ni ongo pona ote akati fufu ko machine ordinateur lelo parti pris ongo pona zonga sima te ba linga ba so sentir ba poni ya minene mais fille à la français et l'anglais à quel libala na laisse ko tu fais même mobile parti pris bon ça ina bino bien ya ina des so kwa nini aibi français na anglais akina mingi ba voyage te ba na manche français soka sala to mo fidi moi mbonga wendera sakaka chakula imbwa makama mine ko te ba ma français bebe ndambongo tika pia RPC to la mate zela re soba maadet quand moi c'est en France bon bala mango bongo te fa ba aubergine te aubergine après ça ya kolo ba c'est en français na je bisayo bani ma kominene likamutuka fo moi français za na kati pa yo kabia et au tchako be pisite be pisse ça ini bilo yo soteleza kana be pisse bon nana la mambo mo ya tomsoni ka mungo be kota wana mafuta mbila kuta zona mulangi mulango pe na zona kuta kala na tena kati be 2 pese mais ça na bonisa mafuta ngabina te na chango me moto na ningi soka kichaka chaka na bwaka na tabe na lipope kota na kata mbisi na kolukani ngabika fiko oya bolia ali bon et koti na kota mbimi na ndoka kilima kakala mabandi tu babanya banyama abera ngaye challenger. Alors merci beaucoup Pasteur John Daniel vraiment sur la bomba ba fait aux déranger vraiment la société tout le monde a vu que vous avez oui ba application mo réseau ba c'est la micro TikTok oui bien non TikTok le lot tout le monde a bandeko basi ba ko tchela na ba poison donc ba poison parce que bon na TikTok mona muninga sana ba abonné belé muninga ba ba vidéo ne moi trop ba commentaire belé ba like ngo moi trop o que le muninga na likuno tcheli poison ba moi ba bongo ba tchela ina ndengeni ba kopira na etote non o ba na camarade non pe na ko ka po ba commenter trop ba ta trop o que ko tcheli poison
biloko wana eza dit ya quoi eza dit ya leadership tokomi na lelo oyo bapose ya lokumu na ya bomengo na ya lokumu ekangami bato balingi sufu patience te bato bakomi koanvie akotana makambo moninga asali baproducteur azwelaki wana eloko ebomi kongo meme ntina bakonzi partout bongo meme na gouvernement soki otali makambo esoleka yango te estce kongo lokola pays oyo tolalaka nzala te na niveau toza na baespace ebele tonda mboka monene tonda ebale tolikaka mai na babiloko mingi misuti lelo esanga mai soki otali poison ya moninga poison pesa na pe naza bana polele komo kosepela bafuta mbongo mpona bato olia moko kobongisa bato eloko te nyonso kaka chef de l'état pourquoi tokola mabe chef de l'état po yeda za garant numéro 1 on faza na suivi kotalaka ngie moka lingi mboka na mbeta kolki natalaki mpona moni bakote ya Kanluka namoni bakitambo ndenge batie bapresse na basapo ndenge batie volontaire kosala mboka namoni bangiringiri bapresse bazotia osantiri ke namoni na sosa ekoti tiwa osantiri ke tomona te na président oyo ana volonté malgré tout bakere bituto so mabe ya bacongolais orebalika kotala solution kobima balingi bisengo koleka kobongisa tala léopard bayembeli yango topoli bangi bayembela so bafane se po topola mboka te naloba na yo ndimanga tolingi basentiment comme yo responsable moko ozala na pays bato na place moko ya dignité mpo gérer olingi bayembo na banzembo ezanga ntina comme si soki ndenge nini eza pete leader mutabwaki yo mwa garçon moko afungi mongongo na ekole awa yaya aketese na wenge bazuya na komobwaka mpe mokonzi loka piri ye akobongisa pei neni bakomokutana banganda koliaka maliwa bakonzi ya pepele ngai namona kutu bofrere atanga te lokwa linga mwasi na quartier wana alata su sengle te sonike babokilo bakomona wana pepe mbonga libala te koma moto aza na sonya kopesa vi na ye kilo malgré toza na babofrere ya likolo yo moto oza responsable batie mpo na bato pepele tala bango na banzela kotombokela basivilo nde eloko moko boye ana faute mazopesa faute bakonzi ya kisasa oyebi donc na mama on a pris conseil kovana Congo na mawa na ba no clair to lingi mboka na biso mais makambo tozomona na mawa comment mutoko uta na pays lokwa Lesotho na zozo ngela momba na mbala ba Djibouti ba Gambie yo ba pays lokute zalate ba pays lokwa ba Comores oh ezata na valeur na Congo te so comme toko kuna tozolia bien kuna toza à l'aise mais awate Gambie le kakomona kolia yaya oh to leke belé nombre de population leke so compliqué pays est-ce que biso na ba pays sa Afrique biso na to leki soude leki biso ni gérer leki biso le belé ba otonda comment Chine est à 1 milliard et quelques oh nini Inde ba 1 milliard comment ba tonda kolika RDC mboka nini bandaka la tile lo miliki za kapasi toba makambo clair ko mutazana mwasi na bana ke otande to vivre azosala na musala l'état tala salaire na fin du mois donc on va tout bazo continuer comme politicien so bote na politique via rapide politicien côté na tonga makolongulu na 17h la dit ça pas ta payer bota ke ba voyage so ça dit que 3 jours tout le banda kwa quartier Somina deraba la somba ko matongo RDC population capitale bazana tout ça comme ça pays te so comme là na balobeli Congo era ko sala ba yibi OK babolole peur on met la soupe na niko et le cap pilipili misumba sisi déjà kala ouais ba vu cette somme c'est ba pilipili après ko ça aliaki neto bima na Congo na zo sema comme tout na Congo boy ba di bana ba tout bazanga tina obina teli ende moko boy tinga dia wanda bunisa banyoka na pays na ba aya ko mi chef ko kangi na ba Congolais boko benga autorité mboka ba ko kotela bino bana mboka ba pesi bango reso bino ba bingani ko tika chaud pays moko bassesse nazo ba no clair di manga bongi ba dépense makambo ezanga moto na makongo oya ko sala pour la population ya côté oya ya côté ndebo wene to kende wapi ce qu'on appelle dans ce côté le ba congolais na pas si bozana ngo mika baté na kotali la mboka boko kufa kotala ba kosi bino bozaba mfute talela yo lukela yo lipa RDC na mona te bona face B tala na tongo koma bakaja masanga na busani banda po basomba banani bamelaka kaka bana moka yo so mona kongo molili olali na molili so moni kongo minda ekopela ko ya kongo na voie normale te ko sumba makila ya kana désordre ko mona lipa tasebi sayo ozamboga logique te désordre ngana kenda fête na cravate ba voisin ba boya ko koti na pona za invitation mais tant ba ko famille ba koti désordre na porte ngana ko to fele na bia nani ya mingi désordre ko na vivre mala
ngalingaka les autres donc nalinga mpe kongo ebonga te soki eboyinga na se retrouve te mpo natanga te bazongisanga mboka ekoma ta pofunga sentinelle port foye bafrançais pofungola mondele ngaka wina non po etika nayebi te naokende wapi jamais totikala boto oyungana po akokita ku akufa. Alors pasteur Zone lelo qu'est-ce qui fait que non motema mabe na po bacongolais ezala comme eloko moko eza eloko eza anormal mais comme eloko normal ya bacongolais eza donc somoni congolais alingi yo ta na suka fatelo poison alingi kofunga motema bonga bebisela so mona koyi na mboka mopa ya congolais yambi mbanga ye mutako livre position alingi dete so moni tchadi ako yambi mbanga congolais ata umeli 20 ans na sika yo ye akokoti pisa na facilité te akolingaka koleka na pasi lokola ye apa kosa kokonselo lokola alingi maintenant azocho biso congolais eza donc inné congolais soki aza na cope bapesi mosalasala azofuta mabe akolinga te okota so bokomi de valeur na ebebi kota na me babenge mopao eza te alingi yo fo tigala wana ayaka piaka bino akosa kopesa bino baconseil nsima botika je te dis même na bafamille namona combien akenda poto ye moko aboya famille baya ti lelo azali moko mais namona misu baza na bolingo famille akenda ye moko na ngola baopeya étranger akoma poto na ndamu ndamu mais ntango akoma benga bandeko na ye nyonso souci wana kokaki batutu baya euti wapi po famille telema tanga na zate eza na kilo miso bakende mouti lelo poto aza kuna akondima asala badepense minei na bato so batuni mpona bandeko bango basalaka mabe banda bomwana molalaka wapi avozwa mayeno ozwaka wapi mama oyo apimi yako biloko koma motu ndenge nini motema mabe akoma ebele kutu bakoma poto bakomisa mama bakote bango bandoki namona moto akenda poto na famille ayeba te basangisa tike bapesi ake na poto mpe balobani okei oyeba opesa ata 100 francs te soki okomi ozwi vi salisa baninga banda akende abonga na bato kutu batindaka konga so basengeka mbongo ba nazongi okwama te metale pembeni abengisi na bandeko mwasi na poto ye moka azosala makama minene bavaka nazona bano clair tala bacongolais congolais aza na congolais ate azopria komi pasteur keba basali na matiere moko etikalaka pa satan matiere basalela satan nde ebimisa congolais so moni congolais voix normale vérifiez bien aza 50 congolais 50 étrangers ya voix normale bamoke balingi maloba mais basalaka rien balingi nde bisengo na bango libanda babetele bango maboko ke na ndako congolais kolinga tia peinture libanda batakartier babanga mebana baloka nzala balana mabonga mpona je biso vérité soko ndiminga congolais azana baprestige wana congolais alingi bamona yeke bato misusu bino bokozwa te foye lopango bofanse kolali nzala yazomona ngo lokumu bato aboye mpe kobonga koma makambo lopango na biso mopa ya kopesa biso conseil me biso mbai tozalaka nalobana makambo ebele nalobana makambo eza sérien okondimanga te diere lokola ituri yebaki na trahison ata basoda biso bakenda formation te bakopolakaka lere nyonso ovana bepa bakoteli bango babonga ere basoda bakendaka repos munde mutu moko abenga boya baza te asasi pays ntango bakoya trop tard basoda biso bakende guerre baotala na gauche oyo atene bango batala na gauche abengi batali na gauche bino baya na droite bakokiretele bango bakufi bakongolo bazomona kwa neti bato moko bamakanzonga nde oyo azozala azoteka baplan nazoba no clair nanu donc rdc eza mboka bajida babeza jida na babeza jida mboka oyo est ce que pasteur zone kolobaki rdc eza mboka bajida na est ce que réseaux sociaux eza na influence moko te polo tokomonake neti bafille mingi so moninga aposte ake dubai moninga aposte apeye véhicule ye mpo alinga kaka akomaka lokwa moninga vi ya concurrence eza rivalité ezalaka na ndenge tolobela mobongo te rivalité ko ezalaki no vango akomi boye kapena kona bonga nzoto to age moko nasala kile musana nga ekomisanga wana na performance o nga na yebi pe komisanga pe na top na nga to amitié moko ndelo ke komiko ko so ya yo ekomisinga sha to kokuta na vango boye obetelenga lisolo atala boye na boya kabeli penga na bi merci et yo kokena kutena mutu mususa kumisi yo orenga no batea za pena ko boto pa tu pe ko pesanga jamais na niyo kawa ayo to lande ta ventilier wana kuta za bana Congolais lingaka te malamu moninga ebeta makote mususu appuyer fa étouffer ya indesa RDC yango moni même ba musicien abosala malamu bakutala te dafa mokende batombolisa RDC to na race moko ya poubé musicien na bino ayebani partout na monde bapeke RDC mais pas na bino moko bakole bo PC valeur te Congolais nazo bana makambo au moins la makambo za RDC mo fetika bate boza bino surtout bana nzambe mais bozo ke leadership ba pesa na yo ba wela masama nzambe te
Comme qu'il a ça la biso comment ça tu n'aurais pas comme qu'il a yamandé bata matia songa comment bino batia les autres batiki obunga bango to c'est sa campagne Congo na tchemu nene Congo eso tchemu ke kaya ibana parce que no polele que notre professeur mingi za l'église ya parti pris surtout moi na moi ça paye ça passe à $10 au bata na ko ba professeur qui toko pas que ne mabara pas baxer mingi zambala singa oya uti Canada nda ko bala yo oya États-Unis nde ya yo omoni mobala uti Gabon yete oya France nde ya yo pour le anga ba dimi na ko batama ene pe likamo poso ko komi na bike oyebe ebele comment peut-il professeur longoli si moi si mobali mo bazaki na patience banga ba en 2024 donc les hommes mobali nga pe appeler bo frère de tematile tout il faut kosi zambala singa za ya yo te yo ke de Canada ba beti maboko pe 4 de ba de kota ma voix oyo tikake bolo la zanga tina pe 3 ans nzamba sala simba bali mosi mususu kimia yipe ko kamwisa comment ya voyager te mazu kimia ko likaza na voyage babeti maboko memika mikakata no ape apenga passer mobalo pesa inga tala apesa kio na ba sentiment na prophétie ba koseli nzambe makambo pona ko ba gagner mbongo Congo oyo na bibo na mimi ndambo. Merci beaucoup pasteur Georges. Est-ce que bon ce que là on est badaro ko sala pona ki mutewa abela jalousie pena et doser conseil yo ko pesa c'est ndafona linga yo attaque congolais passe na yo fona yo kango mawa conseil gratuit so yo kinga bien je te dis avec amour to comme on a niveau ko sa bolingoté to vivre encore ba sénégalais ko uta na Sénégal ya wa nyokwa mina musala yimo kwa sali 15 ans tanga ko zo fi muninga ya on nganyo kwa mate ako pese boutique mususa ko bateka zom sena ngambongo na nga bénéfice tigana nga pe pour mata kongola ko selo ko te kongola ko soko yo kutie wana soko la kutu mwasi ko benga masina ko batu kwa ninge lisusu c'est moi ça boya bengeno ça kongola soka sa patron c'est fait yo na fait la ti pantalon ko la ya ta batindela ko na pote motema ne vindolo olongwe na wala manu ba trace congolais kongola benga mate begonanga ondimanga te na so nini pondima congolais so ya ko tala yo monyo loko malunga motema bebi konde wazaki associé na musala nzoka ndi mutu tuna vina yo na so bisa yo kendo tala congolais ke na lipapa ko so ko pesa ba flexion pesa mbongo la taka sapate ko kaina ya ye uzatige malunga te ko la tinetinga na na tindi umankenga congolais pona biso pour devient congolais RDC pour vivre il faut zamonter on ko compter na batu te melinga batu compter na nzambe na musala on est au plus performance nzambe côté batu ko pimela on ko tena makasi pour boulot de tindi okota je te dis avec amour so teli batu parce que so ka c'est là tu nous na sa promesse mutamukila mutu te na so bana makama mike na fi na bana ba ko batata jaloux batata ba ko bana ba mo ba jaloux bon na bana polele mama na sana mona mama zo kumisa bana baninga ko bana mo ko peka bakabele mo elonga bolia bino penda bien bano tiki na ndako boto bandiko ko livrer bango pa bato yebite likola tike ipapa ba pensionnaire 5000 ko kwa boni kinga yekutu mama bolole asali kelo côté wana zoba déjà identité na yo mama abota zo livrer ngo libanda so nzamba ko sala ndeni yo bonga ko sunga nzamba ko ba ten mwana boto ko olubela ke mabe na utinda pa bonga te pa sunga yo tikala ko timko ko kufa bonga na fungola je te avec amour makambo neza po vivre malam dinga makambo ninga so ça bien beta maboko nzamba ba fungola yo le loto ke l'église to prier ka changement ça te pour un evanda ngolo go changer so pe roya comment aimer ba prier te me bana via franchement point ne bana mite mabena ba tuté ai sambela ba te ma ça na jalo mo tuté et bele ba ke l'église prière mais au moins na moté ya sana parti prière linga elo na elo ti on peut payer $1000 à commission 1000 on peut payer $5 à 2000 francs au hôtel bino ti le bopi akambo mukebo par rapport à quoi mutu ndape ça sero calcul oti na ndab na pambola mines de tala na sana bela ko loba mon frère na zo vanga ndimanga to changer Congo pe simba eza français tipo français lobama Congo ça boboto ça la zoba mais ça mutema monene bato ba ko sipela non to simu to mutema monene car ba globo na bon c'est la bango jamais faut même avoir biloko na fulu que na pia ba congolais so na pesa bango ba lié valeur retourne na ngebe bi comme ba ko gwa charmant ngana lié te comme na kabila batali banda bango faut pondu ba solo congolais di bo congolais di ngara malamu ya pana été obi sana biloko mususu ya ka ba komisa ko lix batino ba pied étranger ke ba congolais ba dia ti le lo ngombe to yeba ya ka ba beta mo caché
oyo ezanga na bamesise kenda wana na bapays mosusu eza kongo ka ebunga batekoma otekisa yango banani bango moko bayebi so bazwi eloko malonga bakimisi yango bapesi bato mosusu mpo bamemango place mosusu bana mboka batikela kotelenga mpe bakosa kwa bagoyigoyi bazoyiba bino bapesaka libanda mpe bakosela binoki bwanga bembe bazoyiba pana bino so oyokinga kama kovivre na kongo eza mutu libanga biyoka yo kokopike crise sa loko oza na mutu te lukela olipozwa soko bongi okotaka nango je te dis va kolanda mutu apesi promese te na vie ya kolekiselo ler pa landa ozosala na courage ne continue ematisa yo soko oyokinga yango challenge. Alors, pas ça, pour le schéma, parce que nous avons considéré que c'est comme trop cher. Ma carte Kinshasa, tomate, pas comme 1000 francs, ou la 1000 francs comme de la dame qui est donc schéma ne repose la maman ou la biso. Eh, schéma ça qui mbo kande qui m'a bé. Toi na bolingoté, mais il va payer na bolingo à partir de l'eau comme ça. Yana makamsu gouvernement va loba football au bédaï. Tata ça na souci ba na balia, atara ba bia wenza va puta ça na mbo. Comme ça, on a monité au PC, maman bon, on dit que maman on va nous clair. RDC ton nom a monté ma communauté. Bah aujourd'hui on a chambre de faire na prix à 1000 francs habiter pour nous tient mon cher. Moi tiens mon cher pour beaucoup de la biso bango na biso mon baba ça va pas selon des gars niveau. OK. Directeur baxa 200. Pour un chef baxa 300. Au moins le logo on va battre à 400. Donc on va pas c'est l'équipe mingo ba logo comme na 1500. 600 wana nyos batalikolo. Azo futa mana compte ya mboka mazo kata sumbongo na batrafika au bazo ta transla expatrié. Ndeko nanga poka bara basi ya pembe. Poka ba isengone koka. Azo toucher d'abord ebele mazo ko se ndeko na makambe bele wana ko bano na mawa. Congo prière était pour prière que ça tout comme mauvaise foi ya batune che Congo na pata ko ko seli satana nzambe. Yomoni batalibanda bakela biso souci makasi que les biso batuto ça on va bi droit à vie comment poto ba linga biso tu va finir biso ba raciste ba nègre mais ba pesa biso c'est pas ça vivre tout le monde va dire que tout ça laisse que les kambuka biso pop mettre zonyo tonyo quoi domoni yangwana makambo kongo zo na biso yango donc azangi ndenga koloba passe ya Congo douleur on a tala na mibwaka wapi est-ce que koya congolais zande ni suma ko za la congolais zande ko tutu Ninyo to sala ke komele biso ngamo to mima ba l'échec mais ngambo ke tonda bomengo to kimela wapi pourquoi identité congolais partout qui derrière RDC melo kwa sumba nanga nanganda ndo moni makambo. Alors merci beaucoup Pasteur John, tu as commis vraiment pratiquement à la fin de l'émission parce que la réalisation des ébarrasses la aussi. Dans notre continuer na sisi ya suka. On peut savoir toli pour ma jeune fille à l'élo, on va comme le système de moi 2000 balles, 3000 balles, on va prendre ma mèche, on va prendre un téléphone, on va prendre la boule. Avant qu'on nous bango il y a fouillé pas. Parce qu'il y a vie et ça vous tient mon calme à la l'est. Ah oui. Il y a ce que autant mon enfant normal, il va autant pour la mabé. Pas si n'est comme si bango. Nous tout le monde va dire mabé comme elle a été. Je te dis avec amour que ça passe. Elle dit fait c'est moi qu'on fait ce que. Est-ce que mon ballon a zappé à quelle heure on joue à ma casque et mi bala batambo. OK. Ba mi bala pia ka bana zuwa pe balanisa bana lokwa loliki. Na jebisari. Pour quand on se bota ko 6 mois ça comme na 6 mois c'est on année mbongo zate. Azo banga so kaza pia kama sa timbela koki ba okima. Ouais. Ya on mona to so conseil basi msuba mona ndeko nanga. Souci à vivre ça. Ni bali ba na dépense ma casse c'était par rapport à basi. Ah bon? Oui, mon bala za kana m'fou. Avant que comme pessimiste a failli naïe, avant qu'il y a un petit mot, n'inga, pas pire, nous souhaitons un sur la tête, pas 2 jours. Ah, n'a pas ce que sur la table mercredi. Parce qu'on a un mercredi, dans ce que l'année n'a pas. Mais moi, c'était. Moi, c'est à une famille sangatine. Soit mon ibanina, le téléphone a bien, on a associé comme un. Soit il doit compliquer. Si on doit écouter le mobile, on va se mettre le téléphone à ce qui est. Ok. Bah, si. Bah, il va y avoir une rivalité, mon robot. Ah, mon ingénieur, or, bah, mingi, bah, la famille, oh, bah, on a bon, bah, tangaka, bah, salaka, bah, maman, bah, na poto, Fio azana ndeko bango tu baba bola akominasha baninga to bakende école amona ndi babeta kama solo donc tika la bonde amona talo bakate ko ndozo mobali moko na ko bata ma obo ba ke elo ko repese ka ke yindi so akomina semi sa batela alo bakate ma tuli semi wa alanda kilo nya baninga ba so ba temo banani abi pesa ke mobali mobali ko ba $10 $20 puis mibala kisasa so ka zo ninga akola so ba $10 fait so ka chose ni mama kuna sumbo wote OK akomi ko komanda ko direct pour na jida mona mwasa so mona kotena barabara jeune fille bazo finge na mobala 22 ans boni mateka lingaki babino na mone de kelanga mwana mwasi na mwana na mokongo na ba complexe na moya so tambola makolo santike auto tala mobala pesa ka $5 pour na malade ya mwana mobala kwa kisi
parce qu'on a tout qui m'a posé assez mis pour n'en même pas acheter les acquis alors là il m'a pas manette net quand il m'a pas malonganzo avant erreur ya fils que na jige nani natikana to kaka tout faut il paye et ya mon passe mawa mon frère Congo so on passe ya bato ça un souci nazomona bana monsieur ba 8 ans 9 ans 10 ans de ba tambola bana balabala azuvi na yemo comme indépendant mais par hasard pour quoi mama chasser ba papier ba copa la PC ne ba manzanza moi na 12 ans ya 8 ans 9 ans ayebi ko texte ma bende yemo ka vini azuvi na yemo en charge mais ba para ba ça azomona ki ba para ba ko kangati na na jamu kitika na mibukile Congo to former ba bomba rétablement bakonzi bakomona ba fungura ba classe ba foot ba mettre be ba baya ba tubatanga rien pona bango o ba gagner ya bango parce que bate botika bongo na danger tango bana na ba kokola l'éducation mabia ko kanga mbongo avant tukunu ne ko yaki bande ko yeko kotre ba mandako ko bima ne ko koma des comme champion qui banditisme pour pesi bango tamba ko la cette éducation mabia dégâts. Merci Pasteur John, merci à Abigail Mokamba, maire boss, il y a Patrick, le boss Patrick, donc tout ça là ça va bien. Abigail Mokamba, tout ça là Babiyona, boss Patrick, donc égal à 1. Donc merci beaucoup à Maman Patience Kabisa Kazali, non c'est là Nenge Tosola qui vraiment au sana Kitoko Makasi. Mon vieux Scotine le temps du papa héros. Yoé Biga idéologie comme toujours. Et merci aussi à Naomi Loumé à la race classe, pourquoi pas à Laetitia Machumba, Zulu 21. Et un grand merci à Sané de Djoubek, vraiment. Yangoana, Mamote Nanga Bélé, Ndeko Nyoso, Christian Vangou, Vangou Lebo s'abonner vraiment à la carte chaîne Misso, et pour ça, Kitoko, Makaka. Ça, on a le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est à plus de 143 84 75 18 112. Vraiment, on a la ville de Mokas. Donc, il y a un moment où on va vous Rati, Noumela, vraiment, on a la ville. On a chaîne Misso, Métro Makengo. Vous s'abonner massivement, sans oublier Eric Manzaka, Marco Lobo va la blessing en Irlande, Papa Manuel Luyuna Petit Kayo, le Simbote na Mbala Somao, vraiment autour de Nyaranga, Mambote Béré, non Nyaranga, Nzamba Pangola, dans les labyrinthes forts. Donc merci à Sarah Maria Lima, la brésilienne, donc on a Kinshasa, Sarah Maria Lima, moi je lève à rose, taille de la acoustique, donc Sarah Maria Lima, merci à Balobi, champion Anissé, donc champion Anissé du Kofi à Pretoria, à South Africa, donc le seul et l'unique boxeur congolais au Salamongo, Fierté Yamboka Nabiso. Merci beaucoup à les big boss Michael Mingashanga Aigle. À son appartement, la cité du fleuve, donc pendant son appartement, la cité du fleuve, donc le big boss Michael Mingashanga Aigle, donc merci vraiment aux autres soutenir Christian la lumière du monde, en tout cas ça va bien. Et merci aussi à épouse donc maman la biso Boni Mingashanga, donc maman tenait vraiment et belé et yangona. Merci à Rati Kazadi le caméraman ou à Sirati ba image qui toko ndeka bomonani et merci à mon boss papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mumba Makengo. Quant à moi, je vous dis au revoir. Amfumu lengi lengi bedu tu yanga leri keri ga ko community selamba batuge ni fumu ino keri go je papa uki sadi sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala